soki bomoni mutu ayeli bino na mato ina ba conseil azotinda bino boto sami beko Afrique du Sud te bo landa yete bo comprendre ki azali ko travailler na compte en ma fez ndenge mwana mboka uti ko loba pona ko chabino na libulu to na lifelo bazoluka ba accomplir volontaire ma fez indirectement pour se débarrasser na bande parce que plan on m'a fait des années pour décourager ba oba sa intention koya alors pour décourager faut qu'on fasse civil ba oba zali alors ils ont participé na ko faire civil wana pour induire mutunere pour mutuana aya sikoyo na maboko ya oma fait comme ça azala na kati ya mission na ya découragement ya ba bayate alors tout sur la communauté ndenge vraiment baike bana mboka batata ba mama bandeko bolingo mingi ba réfugié pe bato ngunda ndenge biso to bengaka ya Afrique du Sud bokanga matoi na bino boyoka biyokela mwanza te bomoni mutu moko boyaye abandi kopesa bino ba conseil sur makambo ba réfugié bolanda yango te bisika moko esengeli bo s'abonner bo zalawana pona kozwa ba vraies informations pe ba direction malamu ya kolanda ezali Mayangani TV bisika biye tozo ambela bino souvent mwana mboka ezali mombilo o azali chepesen ya société civile o azali ko travailler butu moye na société na yo bi organisation na ye pona bolamu na biso ba réfugié mingi pe bolamu na biso ba salam sikto ba Ngunda ndenge biso tolobaka na profiter pe kaka wana pona koloba totoni bilan ya ba réfugié na ba homa fez makambo zo salema mais totoni société civile te et boni société civile depuis abandaki janvier ti lelo novembre bilan ezali ndenge ni bon vraiment merci beaucoup za question moko qui pas ezanga c'est important je crois bilan société civile année oyo ezali bilan moko sur la macabre mieux autres qui n'ont je crois que participer dans la réunion important pour les ambassades de la décision making bateau basé la décision comme état mobile pour les réfugiés les acquis privilèges c'est-à-dire que les acquis du poste là les ça année où ça nous bien avec beaucoup de respect et de considération la société civile est comme sous na nini etongi confiance makasi na makambo etali réfugié oyo ke la responsabilité ezopesana mpe toparticipe na bareseau moko oyo penza ezotia discussion ya bapoint sensible ya communauté na biso société civile tozalaki liboso na badocument penza ya makasi te tokomi na document makasi comme na financial policy ya makasi oyo ezali na standard ya monde entier tokomi na ba safeguarding policy oyo ekomi na hauteur ya nini ya ba organisation minene net baskalabini net ba HR tokomi na niveau wana tokomi na code of conduct oyo ezali professionnel makasi tokomi na système ya processus ya ba document ya travail administration to advocacy na biso ekomi sous makasi ba formation esali ebele pour que tomatisi ba forme légale oyo mati makasi yango mona so bato baye omona telefone to moto asigné nini Power of Anthony lokola Power Anthony za document zo pesa zo permission to assister yo to le na place na yo je crois to développer makambo bele o bato bazana idée na bote parce que ceci ezali ndeni to koma na hauteur ya organisation aux respecté la South Africa pour le niveau international alors pour que ça mi kotana makasi bazoluka ba accomplir volontaire on a fait indirectement pour se débarrasser na bande parce que plan on a fait des alliés pour décourager ba o bazali intention koya alors pour décourager faut qu'on fasse civil ba o bazali alors ils ont participé na ko faire civil wana pour induire mutunere
pour mutuana aya sikoyo na maboko ya Omafes comme ça azala na kati ya mission na ya découragement ya batu bayate. Alors tout sur la communauté ndenge vraiment baike bana mboka batata ba mama bande kwa bolingo mingi mingi ba réfugié pe bato ngunda ndenge biso to bengaka ya Afrique du Sud bokanga matoi na bino boyoka biyokela mwanzate bomoni mutu moko boyaye abandi kopesa bino ba conseil sur makambo ba réfugié bolanda yango te bisika moko esengeli bo s'abonner bo zalawana pona kozwa ba vraies informations pe ba direction malamu ya kolanda ezali Mayangani TV bisika biye tozo ambela bino souvent mona mboka ezali mombilo o azali chepesen ya société civile o azali ko travailler butu moye na société na yo bi organisation na ye pona bolamu na biso ba réfugié mingi mingi pe bolamu na biso ba salam sikto ba bato ngunda ndenge biso tolobaka soki bomoni mutu ayeli bino na matoi na ba conseil azotinda bino boto sa mibeko Afrique du Sud te bolanda yete bo comprendre ki azali ko travailler na compte en Omafes ndenge mwana mboka uti koloba pona ko tia bino na libulu to na lifelo. Mais boni programme lobaki ya kotangisa batu sil mibeko ya Afrique du Sud ba réfugié na kati ya société civile boni évolution et na profiter pe kaka wana pona koloba totuni bilan ya ba réfugié na ba Omafes makambo zo salema mais totuni société civile te et boni société civile depuis abandaki janvier ti lelo novembre bilan ezali ndengeni. Bon, vraiment, merci beaucoup. La question qui pas Ezanga, c'est important. Je crois bilan société civile année oyo ezali bilan moko et même biso na makam mieux autozaki na ngoliboso. Je crois que participer dans la réunion important où ils ont cercle de decision making, bato bazwa décision na kabeta mibeko ya réfugié. Ezaki privilège, c'est-à-dire que ndenge ezaki liboso na ndenge sami année oyo sami kutumie avec beaucoup de respect et de considération. La société civile est commis sous na nini etongi confiance makasi na makambo etali réfugié oyo ke la responsabilité ezopesana pe de participer na ba réseau moko oyo penza la discussion, il y a pas point sensible de la communauté na je crois que staff de notre société civile, par exemple, sur la commune presque dans la formation professionnelle, c'est-à-dire que nous avons un équipement de travail, nous avons un laptop, nous avons un écouteur, nous avons un instrument de matériel, nous sommes capables pour pouvoir un service professionnel. Puis les sociétés civiles, tous qui liboso na document penza ya makasi te to komi na document makasi to komi na financial policy ya makasi o ezali na standard monde entier to komi na ba safeguarding policy o e komi na hauteur ya nini ya ba organisation minene net baskalabini net ba HR to komi na nivwana to komi na code of conduct o ezali professionnel makasi to komi na système ya processus ya ba document ya travail administration to advocacy na biso e komi sous makasi ba formation esami belé o ke to matisi ba forme légale o mati makasi ya moment na so ba biso ba ye o mona kefo to mutu signé nini Power of Anthony lokola Power Anthony za document zo pesa zo permission to assister yo to zwa to lo bana place na yo ba formation komi et puis makambele matina niveau na to za siko na database o eza professionnel okay ko catch up iloko nyonso to zo sala to za na système ya rapport to za na système ya monitoring evaluation c'est-à-dire que to zo monitor o to sala pe to sala evaluation na mo système professionnel na kata société civile to komi na ngo to za bato baza responsable pona ngo to komi na ba board member ya société civile OK ezaka ngamo te na ko décider na likambu
les board members à chaque fois sur une décision il faut partager un board member sur le board va approuver de la salle du campo étant que chairperson mais il faut board member bazala board member moko baza formé to comme na ba document OK comme ko signer ba contrat professionnel bazo signer si confidentialité ya musala so ozo sa société civile ozo une droite information interne yo oloba on n'importe comment et ça déjà un document ko kangayo je crois to développer makambe belé o baza na idée na ngote parce que ceci ezali ndenge to comme na hauteur ya organisation aux respecté dans South Africa et à niveau international. Alors pour que ça mi côté na makasi to sali ba event belé na to répartir ba event na biso de deux et ça na ba event ya côté légal to zana non to répartir en les trois et ça na ba event ya côté légal ça dit que connaissance ya loi to zana event o ezali si social cohesion o to sangisa ba sud-africain pour na koluka ko réduire nini ya xénophobie to za ce qu'on a event mususu ezo parler sur nucléaire alors na nucléaire wana to zana nini na biso ya missing link of Hiroshima et Nagasaki mais to développer sur event juste hôtel pour ça la lobby kutu et to bengi yango TPNW ili kolobake traité ya ba prohibition ya ko prohiber ba arme nucléaire na monde o ezana kati ya ONU oyo na kendaki ko sa discours na ONU pe à propos nango na ONU na New York. Alors to comme ko pe sa formation na ba africain parce que jeunesse africaine baza informé si o ezoleka si ba prohibition ya nucléaire yani ya ba arme nucléaire te denini loi moko ezali o ezo stopper alors to comme ko pe sa éducation na moko ba comprendre que ezana 74 pays na monde oyo baza ba état oyo signa na TPNW wana c'est-à-dire que na traité ya prohibition ya ba arme nucléaire na monde entier tozana 195 pays alors 74 déjà signé mais ba pays misusu et signé les États-Unis ba Japon ba ni 9 pays au ba signé mais ba pays ba signé baza pe na ba allié na bango oyo ke baza na droit pa ko signé net Japon eza na droit ko signé parce que eza na document moko et que avant esa likambo il faut États-Unis alors bango ba allié pe baza na kati ya liste wana alors Congo eza na kati ya nini ya groupe wana ya bato ba signa biso signa ki yango na 2022 alors to développer éducation pour connaissance et ezalapenda expandi na mboka na biso pe na jeunesse na biso alors to comme na ba partenaire ebele to comme na demande un peu ebele to comme na relation makasi na o mafes que ce que l'autre ezali tout était direct que bazo répondre pe vraiment et comme na poids mususu makasi pe susu na ba réseau nyonso ya ba organisation société civile et comme que jouer clé moko et comme que jouer organisation le rôle ya organisation moko ya clé makasi si ba influence o ezali si ba décision pe to sali programme makasi na niveau international oyo ke tozo organiser même un sommet nucléaire année prochaine awa autonome batebele autour du monde entier pe année oyo je crois pour la première fois société civile et qui répondre na ba relation internationale na ye oyo ke to fungol porte na ligne internationale auto visiter ba mboka ebele na niveau international oyo eza na privilège makasi alors je crois ezali mingi oyo tosali pe tozosala c'est-à-dire que soki motu nyonso aye na société civile na niveau aza niveau élevé to gouvernement South Africa aye kotala système na biso je crois tokomi organisation moko eza na confiance makasi oyo ke à partir ya lettre kaka ya société civile moto akozwa pe visa mais bato baya te mpona visa parce que totala topesa accès wana na moto azoakote na organisation c'est-à-dire que considération na ke société civile esali lettre pe moto azwi visa na mboka to na Congo aye awa ezali programme moko makasi c'est-à-dire que na système tokomi moko ya baorganisation oyo na niveau ya bainstitution to structure ekomi na respect makasi
Alors pour nous c'est ça dit tout c'est une organisation sur peut pas comme niveau comme ça tous aller belé tout comme niveau et ça va être société civile de comme bonté peut peut collaborer que autre sali et la qui c'est que tout l'équipe va tout peut zelo komote to la zaiba o ba comme le quoi bisoté basé le côté ça que ça peut-être que ça forme une motivation pour la comité to mi motivané pour to comme intention ezali que ndeni nito izala pena na ba niveau standard ya mokili de sorte que valeur moko ezala comme course na ça la valeur et le côté so bundande alors ma confusion soit les alliés c'est par la grâce de Dieu exact que loin de là. Merci mingi mwana mboka, merci mingi baike bana mboka, batata ba mama bande kwa bolingo, boyoki bilan ya société civile Afrique du Sud ezali positif. Société civile Afrique du Sud ezali structure moko, ezali organisation moko bien structurée. Ils allaient respecter na niveau de l'Afrique du Sud, ils allaient respecter sur les plans international. Moi, je vais expliquer binonion surtout. Alors, pour comme à niveau où ils allaient sérieux na musala, ils allaient volonté na musala, et na baziete bino ba ebozo landa biso na biso ba journaliste. Congolais non surtout na domaine ozali domaine songolo pakala et singelo tia sérieux ocha sérieux et sérieux nde komemayo musika ndenge société civile ezali lelo ndenge na utaki koloba société civile ezali valeur pe pona biso ba congolais en particulièrement même si azo servir kaka ba congolais bango moko te na babikolo mususu mais biso ba congolais tozana no privilégié yango merci mingi pona musala ozo sala etika itenza komba batela yo apeso makasi et puis musala iko bana okende liboso po ba bazo bénéficier nango ezali majorité ya ba peuple vulnérable ba réfugiés ba salam sika merci pona musala ozana na mentionné que place au biona je crois société civile congolaise d'Afrique du Sud na lobaka en liboso ils a juste combo mais ils ont un service kaka ba congolais toye bango pour ba congolais mi ba mona que il faut ba zwa nini société civile en otage parce que ils ont eloko ba congolais ils ont ya ba congolais kaka teza ba nationalité nyonso pe parti mususu na bosani ni sur bilan négatif c'est quoi société civile zui tumba mingi alors la parole moko sagesse c'est lobby mutu oyo azalaka prouver azana maturité ezali mutu oyo aleki ba épreuve belé akoki ba épreuve belé nde akoma na maturité c'est-à-dire que certification na yo ya maturité ezo dépendre na problème inozu pe ndenge ni notre temps pe ndenge aussi passé alors je crois Babylone connaissent expérience négative au société civile les suites. Tous autres ça merci na bâtiment sur oyo na forme mon côté que ya kotiolate. Donc selon loi nature, tous ça merci na bâtiment sur bapesi société civile tant difficile na ba réputation mabe na kolo mabe ça fait partie à bilan pe ya kolo mabe ya ko critiquer ya ko ça nyonso et participer na progrès makasi ya société civile nakati yo maloba te kaka sur plat point ozali nini eza sentiment na yo komona ete société civile na yo na baike mosusu bazosala na kati bazosala effort mpona koservir baike bana mboka baréfugie na basala msika na bato misusu mais tozomona kaka quelque tête parmi bato oyo babénéficier na service ya société civile na baplan nyonso to bazali komipesa lix ya kokende kolinga kodétruire organisation esungi bango na komema ba réputation ya mabe bisika songolo pakala mais malheureusement pona bango société civile azali reconnu na babisika nyonso to na réputation ya malamu ba mission na bango esimbite mais yo lokola mutu na baike musukati na organisation nini eza sentiment na bango bazomi lobela nini bakotika ngo kaka po batozosalisa baza baingra bakomo kotourner contre biso ou bien nini eza sentiment na bino. Bon, avant on a un sentiment na biso na d'abord makamamala mutende mutu
force ya bénédiction eyaka na makambo eyaka na négatif ndi mutu chaque misisa ya bénédiction ezala eningana te mpo koyeba ndako eza makasi il faut oyeba ngo mokolo mopepa makasi ekobeta nde oyebaki ndako eza makasi comme société civile une personne morale ezali important tokoki koluka kaka te tozala kaka boye malamu te ifalaki bato moko bauta na kati ya société civile bazala design force moko ya négative oyo koluka echallenge société civile de sorte que société civile eyeba kose mesurer capacité à force nini eza nango na kozala capable ya korésister liboso ya nyonso. Je crois soki personnalité moko eza na existence eza na ba force ya korésister sur les négativités, c'est-à-dire que existence n'est pas na doute. Alors pour na ngai expérience nyonso ba critique ils ont prouvé que tu as existé parce que tu as sur la doute que tu as la force. Pourquoi? Parce que quand tu as la force, ils ont dit que tu as. Donc, quand tu as ça dit que tu as servi de bien. Nzambe a sa prophétie na roi de Babylone. Bien que le roi de Babylone a servi Nzambe Misusu, mais dans les circonstances, il y a Israël en déportation a bien acquis roi à Babylone, mon serviteur. Le serviteur de mal pour accomplir mission. Alors, pour nous, c'est important, vraiment important. Il faut que ça, il faut que Kati, Bima, la capable de toujours renverser. Alors, ce qui renverser, et ça ne éprouvera qu'il y a une force. Alors, c'est qu'à ce société civile de la globale de choses à dire que ceci n'a pas choses à dire pour le cas ça à l'âme, peut pour le balocotate, pour le camden les alliés, peut pour rester dans le principe, peut pour passer à temps en temps. C'est que la mission voilà, la monde de mon tour et résister. Alors, on a quatre nations qui ont une question. Merci beaucoup. Je crois mon père Babylone a biso ndenge na lobaki ezali pe na année oyo je crois que travailler en collaboration na ba loi human rights oyo ba utaki jobu uniquement kwa na tina partnership wana oyo na memaki ba organisation ba kotana ki na office na biso na Better House ezali ki privilege moko malamu oyo ezali ki na ba South Africa Refugee Leg Network ezalaki wana ezalaki na Scalabini équipe ya Scalabini advocacy ezalaki équipe ya Somalia Association ezalaki équipe ya nini ya organisation misusu équipe ya Africa Unite na organisation nyonso oyo bato basi ba réfugié vraiment bazalaki wana oyo ke ba lawyer human rights baki représenter livre bakomaki oyo ezali kolakisa nini oyo ezosalama réellement du point de vue processus et application depuis Moutoutan à Koti dans South Africa to asalam sika to nyukama étape nyonso na ba document na nini fait salama nini ko sala te document benga nini ezalaka nini réalité za nini eloko ni il faut oza na mo lokola droit na yo soki ka eloko bo salami prévision en le binini alors ba détailler biloko nyonso na livre wana penda clairement ezaki pe na organisation mususu ya Parkland bayaki ba congolais vraiment eza livre moko très important oyo que tozolinga na souci ya société civile tozanango mutu nyonso oyo aza na communauté na biso aza na connaissance ya koyeba ba étape wana bien moko te aluka abima roi ya koyeba tozoluka toboma système wana ya bato baza ba roi ya koyeba tokomisa koyeba eza na bato nyonso ndenge belobaki la connaissance sera accrue. Ndeni to garder concept wana parce que ya on est bomi communauté na biso. Mutu moko abimi ya yeba nde mutu akomisi ko nyonga ba biso. Aomo sala ngo d'une façon ya mabe pona ba intérêt personnel. Bino bo éviter. Alors ceux qui to sali ke ba ko yeba et comme belé mutu nyonga mutu aza soutenir na communauté na biso. Yango bituma société civile to zawana ya ko transformer. Alors travail wana na ba loi human rights ezaki penza avec beaucoup de succès bat ba prendre au ba prenate bat ba yoki ba yokate bat ba comprendre au batika ba comprendre te bat azupe ba information sika
alors livre wana ezalaki nde mingi te. Alors prochainement soki batindi yango tokozala nango, mais tozoorganize mpe event oyo ke tokoinvite bato baya todiscute détail si livre wana de sorte que motu nyonso ozalaka mpo epa koyeba, toki kosa mpe bakopi nango sous permission ya balo emirati kopesa motu nyonso atanga mpo baconnaissance ya mibeko ya South Africa ezala na bandako ya bato, ezala na balabala te, ezala na bandako. Alors eloko mosusu mpe avant okende na eloko mosusu nabanzi kopromettre ngana baike bazotala biso ete mbala nsima ntango tokoluka yo lisusu okoyela biso ata livre wana quand même mpona kolakisa bango bie kotangela bango ata bazala na idée na yango nayebi te kopromettre biso ya poka ke eza na office na se awa mais toutefois nakokai mpe koluka okokanga photo nango na nina yo nde okozala je crois ekozala malamu. Alors toza na besoin connaissance ezala cri parce que connaissance nde mutu eza important na mboka mopaya. Alors totika biloko oyo tosala bato bazala baseigneur ya koyeba, tokomisa baseigneur ebele mpo kiseigneur exerce eloko alokomu te ekoma nango eloko normal ke nyonso ayebi. Alors eloko mosusu mpo otunaki échappe nga wa moke ezalaki sire asero ebisa biso mbala nsima. Je crois il fallait que toza na réunion na HR aza représentant nango azalaki malade, alors ekutani mpe na déplaçaki mpe ta na zongi. Je crois to amashaki réunion mpo nazokende lisusu jobu nde tokutana kuna mpe tomika kolobango, mais toyeba kaka ke processus ya kozonga ya bato ezali. Alors intention société civile ezali kaka moko, ezali ke ndenge nini système ya processus non temps ya processus wana ezala réduit mpe processus ekoma na simplicité mpo ke ekoma bamida 14 te eloko toza nsusu na yango wana ke ezala eloko moko oyo ke ezaka neti batindi elongo na e-wallet oke ozwi, c'est-à-dire système moko ekoma simplifié, ekoma bacomplication ebele te. Mpe eloko mosusu préoccupation ya biso ezali ka ya bato oyo baza rejeté, baza na accès ya privilège ya rapatriement volontaire te na HR kaka baoyo bamikanda ezali ndenge nini baoyo baza rejeté bien baza na système bazala mpe na droit ya kozonga. Mpe intention na biso ezali susu ke ndenge nini tofungola passage ya bato nyonso oyo baya bakangama baza na mukanda te bana eloko osala te, ndenge nini tofungola nzela moko ya retour na bango de sorte ke retour wana ezala te ke baben bango na South Africa 5 ans à cause ya sorti na aéroport to na border. Alors bitumba na biso eza wana bo soutenir biso otya biso na mabondeli initiative wana ezala basemasi. Batata bamama bandeko wa bolingo bayike bana mboka tokomi presque na suka na émission na biso alelo na banzi ete mwana mboka asololi na biso asololi na bino boyoki nyonso oyo esengeli boyeba na banzi ete chaîne oyo tozale la seule chaîne te mais toza parmi ba chaîne oyo bazali kopesa ba information éducation epaya mingi bino ba réfugié ba salam sikas to ba demandeur d'asile ya Afrique du Sud et bo s'abonner bo liker poete à tout moment toza na mwana mboka Ezaï Mombilo chepesen ya société civile congolaise ya Afrique du Sud bozala na ba information mwana mboka mbote na ba oyayo moko mibale toza na suka mbula eza émission suka tete koluko to sala ba émission ebele avant toko ma décembre ti na suka décembre ti avant toko ta na 2026 toko sala pe ti na 2026 mais moi mbote na ba oyayo avant to sil émission lelo vraiment na fita ko ta ba komba batu limbisa mais ele kozaka ke na souhaiter communauté mobimba bénédiction to sukisa ane na kimia to luka to raisonner ndeni to sala makambo autrement nzambe abeni ndako moko na moko nzambe aza na biso to sunga na mboka oyo to ebaka ke soki tozali éparpillé tozali kolanda nzela malamu te
na suka na nzela nomba bato bakolela ekozala ebele oyo tokoka kokontrole te ekozala pasi na biso moko mpe makambo mosusu nazomona ke oyo bato bazoconsidere te ezali makambo ezokomela bato ebe eza ekomela baoyo bayebani te me ntango ebanda kokomela baoyo bayebani nde tozokoseka. Merci mingi ngana kotanga kombo pamba te nga naza mwana musala ya bakongolais ya monde entier napesi mbote na bakongolais nyonso tu bayike bana mboka ezala baye ya diaspora ezala baye baza na kati ya mboka République démocratique du Congo mbote na bino biso lokola bana misala na bino tozali wana mpona oservir bino tozolukile bino ba information ya solo oyo ezali fiable mpe topesi bino ndakisa yango oyo topusani pembeni ya mwana mboka ezali mombilo oyo azopesa bino baike bana mboka ba information ya solo ya kolanda po ete bomibatela bobatela mabota epuis avenir ezala malamu tika ete nzakomba abatela bino abatela biso azala na bino azala na biso nga na bino tomonani mbala nsima me bobosana te kosabone kolike kopartage eza lolenga kosoutenir biso. Merci mingi mwana mboka. Merci beaucoup. Merci mingi. Nzamba pambola. Amen, merci. Ok, bye bye.